tobetaka lisolo ke aye koboma pauvreté na cinéma congolais to réfléchissaka donc tolobaka ngo pamba te ba producteur ebele batonga bandako na Kisasa mais ça paye moroté te to solo la te ba producteur ebele batonga bandako na Kisasa ba série ba proya ba ya bazo ko sapa ba exemple ba major ba banani ba Daniel Dibonekeni batonga pe ba parler ba monga ba théâtre mais ba théâtre bazo sanga ta vélo ah oui yo mona nde baleka la ba TV na ba yaka ba finga ka ba nde ba to ya ba besa na finga mais yo mona ça toucher monema ba toucher gosse au kokate po to zawana ba bike so na mekia ba corriger correction et ba mo so ba ko ramamba bongo tendresse na ninga ba bete tant ba boira ki ba tuki pe ba tuki ba boira ki était ou réclamation na ko longwa ba ba mabe oh attends finalement libanga ngo pe théâtre libanga théâtre mais ça peut moi aussi en cas comme ça moi audio petit quand même sur ba bengue boy té na lobby ça existe non té na lobby na lobby moni belle belle ça ka ba théâtre ça ka ba cinéma na ba cinéma ça pas si pour libanga vous comprenez déjà biso to lingaka pas pour intérêt biso to ça déjà na makila na moko na yi donc to yaka pour intérêt biso to yaka to booster star na biso o eza important en wana et bele baloba loba bino lelo ba pesa mer mu kongo pe ba komo ki na ndenge mo mabe ba yaki na profit takai wana bongo mona ngati nani ke ngolo ba sko na te meto so la pembe lelo ndenge za bo na lobi lelo ndenge za bo numéro 1 ya ennemi numéro 1 ya Belleville o eza ki ba to leka ba finga Belleville pona ye biso le somona ke ça sil aboso ya za no courant mambongo te au courant te boso sila ta ko courant te bo mu kwa saki video azo komisa bango félicitations na misa ba osala misa ni ba basala ye bisangai tandresse so leki na TV ta ka finga Belleville ya gola so leki na TV ta ka finga Belleville wana msusu tel na sima fungwama nani Sam asani na mura so tel na ba na sima mwa ke ba fungwama musani ba ya ko lekela na TV ba ya ko finga ga tala na sima chemise ba ya ko finga ga Belleville fungwama ndeni wa ko tuna bango ba imam nolo pas Belleville pourquoi Belleville parce que Belleville a ça la 4 films na moi oh pour la place ba kenda ko tourner ba sala rango te imaginez ata pas si la basala on te si la robe tapé moi mon bimba tourner les films était même si on peut ça cacher moi li kolomba moko ba combien kende ka so talent tant bon mon ake et ça les linayo et simbate pour ce temps besoin koko photo luka koko ya solo basati koko ya solo bazali mais na Congo boza rapena kaka te ka sona ba maboke yo me mangaka boy la ke ça te wana ba maboke c'est to ya besoin koko to luka koko ya solo bobe comme na grand-père grand-mère bazali donc tout ça la wazali yo mami pendulelo so ba benge pas belle veste tourner au chien na roli na roli sika ça mami penda komi koko aza sous jeune mama te bandolia ba mongo na bango kala lelo ko bang ba producteur bandolia ba mongo ba théâtre kala lelo ko bang pourquoi parce que zo ba ke Belleville kuna changer donc ngale na obenga intel il faut na kende na kende na ligne wana Belleville attention on pesa ndenge Belleville pesa raté mais ezala au moins likolo par rapport à ndena ndo pesa ba $80 ba $100 ozoko papa kula Belleville do pesa combien kula Belleville do pesa film mo le 300 pour muta ça il est sous 4 tableaux ce que yo bien 4 tableaux à $300 et après sur 300 cinéma congolais c'est tout to que na biso na makambo yo faut ba ke okapi ezali symbole ya mboka oui na habité on se rendre un peu compte na memi au place on a pour relaxer OK aza l'animal oyoyo na mokili mbazala ra place mo et pas bimaraté so lo ngoli na Congo tie place mso akufa ozo comprendre nzambe na limité na biso bato ayo bazalaka baroyaka pour na profiter ozo comprendre yo ebi combien de personnes oyo fallait azana bango ba master na ye ba pire ya boira bango pété mais bazalaka ozo comprendre mais so moni mutu kaka pour na libanga akei donc c'est kaki mutu note yaki na profit libanga si pourquoi yo pesa bango ba $20 te pour ne ba yaka na TV ko loba makam na yo ndenge to mona kuna ba pesa ba $20 pour ba finga ka Belleville permo $20 ce que yo pour le Belleville pesa ko $20 te ke finga
Yo kei. Pourquoi Belva tcheko na casting te yo komi kono lobamba ba Belvis. Oaki mutu ya yasa. O bato ya Belvi ba salakati. Pauvreté dans le monde du cinéma. N'importe pauvreté. Eh n'engo sakanate. Yebisa ngai avant Belva ya na initiation oyo. Ya kozwa ba negola ya pesa ba $1,500 na ba 4 films. Producteur ni na bando salang. Bando ya ba makolo na ba 1500 pe marana munoko boya. Faut bon ba rappeler ko témoigner pour tout confirmer. Ce soir. Yoka. Si la bando ya tourner na chaîne à Belleville. La belle production. Si la zago ya tourner ba PC likonda na e. Mais akei, mais na suka filmer belle tala monité. Na joyeux pe le roi ou mais le monde de théâtre. Na klaxé neni na ko sa la chaîne na pa ya YouTube. Allah n'a pas d'initiative. C'est ça normal. Mais il y a des vidéos les cas qui circulent dans la télé. L'air c'est là où misakela patron na mona muke na bangenge na tout ça. L'air apparaît na la chaîne na. Mabeka ne balobara nengi nzinze move na ngai tabula ya kufa pe ya sona manda imbaka bi. Oya kalibala bomanda mama na yambio na boboto. Olati sutane na ngengi pasi nyonso ya mobali. Yango lelo likambo nini ye ozinga na kopinga oza tika koka mwa oza pasi ya mwana mokete mama c'est comme ça la vie. Donc ba juyo ba façonner o sali chaîne comme chaîne comment ba façonner wana lo déranger ba tout chaîne comme chaîne lelo mutu bozo finga rara mutu asali bilo ba fabriquer bi ba bloko créer ba problème ko façonner ko fabriquer. Toke na Hollywood américain ya zolenga zo so maboka bataking kulutu au moins des simbati mais pese pe makambuta na lo mabité asa na bien soka linga ya ko tourner na ba bella production il faut alongola ba bikoti wala yo sala na elongina jeune ba tie na rôle ki bu jeunesse avant tourner asa la rôle ya ba jeune ya ba kokote pas ça jeune Habiter ça dans le bama bien. Mais on a habité ce rôle va bien. Fona ya donc to so la ngona opembe. To e bana. To e bana problème no eza nini est-ce que ça la raison? To régler. To non si ça là yo na TV. Na palante. Ti na TV to pundo pété. Solo. Na TV kaka yo yaki na TV. So pe to ya kala TV. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi weza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Comme on dit toujours à Kinshasa, après la pluie vient les beaux temps. C'est pour nous un grand plaisir de bien pouvoir se présenter auprès de vous, mesdames et messieurs, avec ce nouveau numéro de cette très belle vidéo présentée par les vôtres américains Ngoma, la merveille de la presse congolaise sur Jemima Ibele et télévision également, sur Canal 1 avec Goss Dikambala. Et merci à vous tous infiniment de votre patience, surtout la confiance et la fidélité que vous nous accordez. Et merci à vous tous de choisir à nouveau pour vous informer. C'est bien moi votre humble serviteur américain Ngoma, la merveille de la presse congolaise. Et vous savez bien, cette émission s'est réunie encore une fois de plus avec vous pour apporter chez vous l'information
par rapport à l'actualité. Merci infiniment à toute la famille Ngoma qui est en train de suivre cette émission avec un grand plaisir. Déjà, un grand merci infiniment à Exode Mikel qui manipule la caméra derrière pour que nous ayons cette très bonne qualité d'image également. Un grand merci à Jéma Ibé, le gros bébé de la presse. Et un grand merci aussi à mon vieux Kouloutou de nous qui est ici avec nous pour l'assistance. Et bien sûr, le nom m'a échappé, au moins on va en revenir. Merci infiniment aussi à Jonathan Ngoma Grand Lion. Merci beaucoup aussi à Paris, Sapaka Lingomba. Merci beaucoup aussi à toi, mon ami Louange Kassi dans Jazzy depuis Canada. Merci beaucoup aussi à toi, Tia Manzo MC Black depuis les États-Unis. En tout cas, ravi de partager ce très beau plateau avec Goss Dikambala comme invité spécial aujourd'hui. Avec lui aujourd'hui, qu'on aura le temps de parler sur les actualités également, aussi commenter aussi sur quelques faits qui pourra quand même vous intéresser, mesdames et messieurs. Déjà, avec un grand plaisir, Goss Dikambala Kouloutou, je suis avec vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour américain. Kouloutou Nangaï. Amérique plein. Bien ballon, intimidation, en tout cas, merci pour l'assistance. Famille Bota, émission d'achat. Américaine a permission na yo, émission na yo. Né na conseil a permission na tika moi 2-3 personnes la famille Bota quand ils à la carte. Voilà la moni base à Cathy vraiment à Londres et la famille Bota Cathy pena la maman chérie à moi si respect naé. Maman Claudine Bokato la respect naé, maman José Lusadi sous respect, maman Rachel Mukendi, pourquoi pas maman Langaï Bibi Kamba na Suisse ou en respect, maman Langaï Mabala na Londres, donc voilà Mabala na Londres, maman na Chanel Motema papa José na Bruxelles, maman Langaï Bumba, Alphonsine Bumba, voilà Bumba, voilà na France voilà, et pourquoi pas président Jacques Naivry et maman Arlette Mwaka na États-Unis. Voilà. Kouloutou Goss. Respect na Belvi Kandi. Surtout. Oaza cousine na ngaya zo sala ba film ya. Cousine. Boyo ka webite. Belvi Kandi cousine. Bato baye ba ke te Goss. Te bayebi Goss Kandi di Kambala. Goss Kandi di Kambala. Cousin national. Mais bon, ba santé en tout cas. Te wa ça va à merveille Nicolonika qui na bella qui trop na ebisio mais tellement que toi balanzambe Dieu a ça là qui grâce na ye en tout cas na zo récupérer moi rapide na banda ko ça ba émission mususu ya ko konda pena pona radimi mais na konda gisus donc mais na gina choix pour sur toucher belle vie en tout cas atabazo ngisanga mai fona ya mangu okati basinga fona ya donc to so lango na pembe to e bana problème no ezani est-ce que vous avez la raison tout réglé. Tout donc si ça là yo na TV. Na palante. Ti na TV. To pundo pété. Asolo. Na TV kaka yo yaki na TV. Biso pe to ya la TV. Biso ga tarate est-ce que malamu na biso za kanini? Ngala masala nga molema to la petite te so yo fig yo lobi le kambono so te to fingite. To ga to ju maloba na yo. To ndisiko ko lakisa buzo ba no maloba. No finga no te. Ba professeur. Ba professeur. Ba prof. Oya web. Yo molande ba le kala ba TV na ba ba finga ka ba ndeo ba to ya ba besana o finga. Mais yo mona se toucher molema ba toucher Goss. A ko ka te poto za wana ba bike. So na mekia ba corriger. Correction. Ba mosko ba ko ramba bongo. Ponde ba zana ba obang. Hein? Nde ba modi ka nga déjà ba obang. Ah, c'est ma beza. Kale. Tu bon canal 1. Ouais, canal 1 quand il chips par la grâce de Dieu que les malembe famille Bota bazo changa poa quand ningi za la bazo soutenir chaîne na bango malembe ba continuer ni ngwala ba ya on te sala biso ba on doit pesa biso teti poto sa musala bien ba fanatique wana famille Bota nde bazo soutenir ba chaîne ba on doit pesa biso teti pour tout ça la musala bien donc voilà va continuer voilà et puis va continuer ko s'abonner na télévision Belleville Belleville TV Belleville TV c'est très important pour na Belleville ko boma pauvreté dans monde du cinéma oui Belleville ko boma pauvreté dans monde du cinéma n'importe na ninga osakana te yebisa ngai avant Belleville na initiation oyo
ya kozwa ba négola ya pesa ba $1500 na 4 films. Producteur ni na bando salang. Bando ya ba makolo na ba 1500 pe magana munoko boya. Faut bon ba rappeler ko témoigner pour tout confirmer. Ce soir. Yoka. Américain. Ngana da kinna. 1500 na Congo belé à kulutu. Te kana Congo te même la mikili. Même la mikili. Tana nefsa ka batulika mumorobu. Ngai na kinal kam na détail. Na le bara bien que Belveza 4 kora. Ngam tunana makambola na bo molema ya 4 kora. Belveza 4 kora. Na moi moko betaka 4 films. 1 kora, 2 kora, 3 kora, 4 kora. Ce qu'on appelle ce exemple moi. Ce exemple na film appelle ce kaka $150 à pamba. Poto ke nango mulaiti. Na film moko. So appelle ce kaka 150. Ce qu'on a ça lango 4 fois. Au comment la combien? Déjà dans les 600. Est-ce que ça mouké? Na Congo pesé. Parce que na kena ngana na boy na ngako ke na ba 500 ba ni. Na keno na kiti penalty na se. Na wana suka. Na keno penalty na te boto cha $100. To chelo ka $100. Kwa 400. So ba peso 400. Est-ce que ça mouké? Na Congo. Suko Belvia fu, suko apesa ka bango mbongo wana ya ba $100 te pour mutu neti Serge ata parent. Allez ça moi si na futaka ndako futaka chiki. Ya ba la classe. Vous comprenez? Santé. Na limite que ce qu'on peut c'est un film moko à cause na C à 250. Ce qui va passer mukie. Moi c'est leur rôle à jouer ou bien c'est leur rapport non personne. Non, et ça musala. Belvi acha yango musala. C'est ka kabola selon que soit moi ka atema davina na petit. Bien ça moi na mukie par rapport à Misusu bien qu'à jouer rôle peut-être très important par rapport à Misusu mais tellement moi na mukie to pesa. Te m'écouter to sur la pembe. Na musala nyonso oyoyo ya art mutula mutasinyaka contrat na ito sola na ndenge ya niveau na ye même la football to monaka mbongo message wa kaza même mbongo o piqué ba ndoko zwate mbongo ba wona so beta na Barcelone mbongo oyo Cristiano Ronaldo ba ndeko kozwa na Real de Madrid eza même mbongo oyo tango mususu cross ba ndoko zwate mais ba beta chaque bango na so beta na Real de Madrid eza talent ya mutu ne ozo sala ndenge bokosola par rapport à contrat. Très bien. Vous comprenez? Yo koyebisa ngai te ki américain ayo ko tourner film moko boy pas Belvi, Dadi di Kambala ayo ko tourner film moko pas Belvi ba kopesa bino mbongo nemo. Vous comprenez? Très bien. On va te ko kopesa bino mbongo nemo te. Wana za Dadi di Kambala ba kopesa na ne. D'ailleurs kutu de ba ndo yale mususu mona bino no so ko mbongo na bino ta mususu na fait tournage mais il ne soit pas Java. Na okuta tourner te. Combo la ye et puis na respect ba opesa ye. Na mavwango ya mesala na bango bongo. Aroya ka Belvi non ça combien de tableaux. Ah pesa nga non déjà ya ngai. Na déjà. Parce que na comment dirais-je? Na ba lien particulier pe e kontaka. Vous comprenez? Ndeyo zalaka na Belvi. Nde munyo zalaka na ye pété. Ok, donc moi fraternité, intimité, makambo eza ebele o eza ki da ba place au bouti. Na niveau pe boza. Relation. Voilà. Vous comprenez? De temps on zonde tu n'as pas l'exemple, si ba jour n'a pas non tournate. Ba tourner c'est. So ba peso $150. Eza ma bete po mutaye biote. D'ailleurs coup tu ndé fallu na mbongo po bazo nga base de l'action boule. Vous comprenez? Mais toi ba peso $150 na film mais moko ko sali 4 films ndingo tu retrouver na 600. C'est qui bien. Le temps de mettre l'isolo qui a comme ma pauvreté dans le cinéma congolais, tu réfléchis. Donc, tu le barango pas mbaté. Ba producteur est belé, ba tonga banda ou na qui ça. Mais ça peut moroter. T'es tout solo là t'es. Ba producteur est belé, ba tonga banda ou na qui ça. Ba série ba proya ba ba zo no ça pas exemple ba major ba banani ba dané du bonekeni ba tonga pe ba parler là ba monga ba théâtre. Mais ba théâtre ba zo sanga ta vélo. Ah oui. Vous comprenez? On est peu à l'époque on a peut-être tout bado penser mikana moi ça poto mbala poto. Ah mais lelo comme moi ke poto. À quel lundi azongi samedi. À quel betika tour à ene. Yo lo baka pour na belle vie. Tu même pour la belle vie mais non bien. Tu tout sola. Tout sola ngala yambi Serge. Bato musu ba yambi Serge. Mami lo ba yambi ngala yamba été. Mais ba lo ba ceux qui to pesa merci pour papa Belvi. Pourquoi Belvi? Parce que Belvi a ça la 4 films na moi. Oh pour la place la kenda go tourner ba sala rangote. Imaginez. Ata pas si la ba sala rangote si la robe tapé moi mo bimba tourner les films été. Même si on peut ça cacher moi li kolomba moko ba. Combien kende ka so talent.
Yebisanga na famille bota ndenge ba kare ya ko mona bangelo intel ngi na kare. Décor abaleli wa. Banzonzing na mususu. Combien de nzonzing yo mona yena? Yebisanga. Combien de nzonzing yo mona yena? Mais l'air Belveille ata soki yora ata soki borokende kola ba pesa $100 to $200 to 300 et ma bête parce que suivez le guide d'Azali pour muto abandaki masolongo aza comme pesa bino pe posa bosala ngona même ba producteur ba ndoli ba mbongo na bango kala lelo rubanga ba producteur ba ndoli ba mbongo ba théâtre kala lelo rubanga pourquoi parce que zo ba ke Bellevue kuna changer donc ngale na obenga intel il faut que na ligne on a Bellevue attention on peut ça nenge Bellevue peut ça rater mais ezala au moins likolo par rapport à nena ndo peut ça ba $80 ba $100 ozoko papa kula Bellevue do peut ça combien kula Bellevue do peut ça film mo le sous 300 pour muta ça elle est sous 4 tableaux ce que yo bien 4 tableaux à $300 après sur 300 ce que il m'a pas peut-être on va combien de tableaux ce que yo ça combien de tableaux na film la film mo 4 tableaux pas on a le bien tu to solo film ngo za na combien de tableaux pour yo 15 tableaux yo mo pour un film à 1 heure de temps donc c'est-à-dire que mutu mtala on a moi 3 4 tableaux on a peu on a moi 3 4 tableaux pour tableau faut ça les belé mutu ça la film à 1 heure vous comprenez au ça la film à 1 heure de temps faut mutu za na ba vous comprenez ba tableau na donc c'est-à-dire que tant au lobarake Bellevue aye ko bomba pauvreté tu as raison mais là biso ba théâtre ba histoire na ennemi qu'il faut moi si mutapota bengaye ba critiquer ba les américains to sur la pembe yo nga to ebike ba tapoto ba ndengi ko mema ba basi to mibali ya ba acteur to ba actrice comédienne na biso awa to ba comédienne na biso na ba mikili na ndenga bien oyo ko intel akendaki poto moi si mutabali akindaka bongo intel akepoto mobali mutu abengisi to misia memi na ba concert mais le lieu tikala sous bon mais selon toi mission ni tizazara peut sauter mais parce que bango moko ba komi na balar na bango ba komi na balar na bango Bellevue ou la pauvreté na ebisi yo poto ngo pe changer na yo ka susu yo ka li susu ke biso grand frère na biso bosa ke ndaki poto to ya mi balaki ndaki poto to teke ka tikala le pam yo ka suma ngamo poto e comment ngo lo ngomuke donc ba ça se fait comment mo belé ezala na lar na yo OK na usko mutu ozo a $1,500 na fin du mois pas Bellevue na Bella production c'est évident que mi ki linga ligne que de Chine ni nous comprendre donc j'ai changé lango ça lango société qu'il faut mutu moko ya poto nde muta bengisa mutu moko boisuki nenga nini non ça to pesa merci pour l'évolution ba to pesa merci pas Bellevue aussi ça loko question aussi ça loko question parce que nga mutu na lobby ngo te Serge Alobango Mamilo Alobango tout ndima Bellevue wana ka de to sola na yo avant que Monique pour comprendre mon loba Monique charge na nya c'est ça ka yimo kaso comme kilo parce que yemo kanda ko so charge ba tunyosté si la bandoko ya tourner na chaîne Bellevue na Bella production si la zago ya tourner ba PC likonda na mais akay mais na suka filmer Bella tala monité na joyer pe le roi ou la monde de théâtre na klaxé neni na ko sa la chaîne na pa ya YouTube ala na pe ba initiative c'est ça normal le mais na ba vidéo les cas qui circulent talate l'air c'est là ko komisa que la patron na mona muke na bangenge na tout ça l'air apparaît na chaîne na mabeka ne balobara ndenge nzinze move na ngai tabula ya kufa pe ya sona manda imbaka bi oya kalibala bombanda mama na yambio na boboto olati sutane ngengi pasi nyonso ya mobali yango lelo likambo nini ozinga na kofinga oza tika kokamwa oza pasi ya mwana mokete mama c'est comme ça la vie donc ba juyo ba façonner o sali chaîne comme chaîne comment ba façonner wana no déranger ba tout chaîne comme chaîne lelo mutu bozo finga rara mutu asali bilo ba fabriquer bien ba bloko créer ba problème ko façonner ko fabriquer mutu a fabriquer bino asali bino bobo salaka ye mutu liboso be ko finga kabino ba liboso boko mo finga raye asali pozala oso moni mukombo so azana nele longi keba ko sugule longi te po mutalbo so beto mbata rayo donc mutalbo so luka beta mbata rayo wana bongo mona ngati nani ke ngolo basko na te meto so la pembe lelo ndenge sabo na lobia lelo ndenge sabo numéro 1 ya ennemi numéro 1 ya Bellevue
oyo ezaki bato baoleka baofinga belle vie mpo na ye biso nyonso omonaka eza sile boso oyo azala no courant mambongo te courant te boso sila azalaki courant te bo moko asalaki video azokumisa bango félicitation na misala baosala mosali bango basala yebisa ngai tendresse so aleki na tv ezaka po afinga belle vie yagola so aleki na tv ezaka po afinga belle vie wana mosusu otali na nsima fungwama nani sam asani na mura so otali na bango na nsima mwake bafungwama mosani bayaka olekelaka na tv bayaka kaka kofingaka tala na nsima chemise bayaka kaka kofingaka kaka belle vie bafungwama ndeni bafoto na bango bayima mnolo musani basalaka oyo ya koleka mpo bakepaka mpona mosala baosala mais bato na ye na film salema promotion nango mpe ndire naobima na émission nalobi evolinga vérité te monisco tosola te mais yo tosola pembe tokendanga mabe parce que soki tolobi na yo soki tolobi américain na ndenge mabe te soki nalobi ozwa babiloko na bango tu ozongisa omona moto osala émission akumisa sila te kaka akumisaka sila bande émission ebandaki ntina suka te suka nango akofingaka belle vie epe ofinga ya kofinga mpe na tanda oloba lesbienne mpe obengango aotanga na kombo tanda oloba lesbienne tanda olobaka welaki mobali naye tele tanda baza oloba na bacontradiction bango moko me komba belle vie kana mabe mais yo siko batandi ndenge wana oleki obi bravo na mosala baosalela ebilo penesi mea pa bokela bino mwa flirte andire boulot bosalaka ma promotion ya film nde bango bazwaka mwa dédicace bien ke ekokenda ndenge mabe to ndenge malamu nde basala mosala bango nde kote no mpe moi lolaka moi gosse dikambala na ngai mais nous on n'a pas bien je pense non nous on n'a pas besoin de ça vous savez c'est quoi biso pour na biso la star c'est belle vie on se comprend déjà biso to lingaka pas pour intérêt biso to ça déjà na makila moko na ye donc to yaka pour intérêt biso to yaka to booster star na biso o eza important ya ngwana ebele baloba loka bino lelo ba pesa mer mukongo pe bakomo kina ndenge mwa mabe ba yaki na profit pe bana tête tant banda oloba te kasi yango na oloba na yo te nzambe na yebi mitema na biso ozo comprendre nzambe na yebi mitema na biso bato ayo bazalaka ba royaka pour na profiter ozo comprendre yo ebi combien de personnes oyo fallait azana bango ba master na ye ba pire ya boire bango pété mais bazalaka kaka ozo comprendre mais so moni mutu kaka pour na libanga akei donc c'est kaki mutu no te yaki na profit libanga si pour kaka yo pesa bango ba $20 te pour ne ba yaka na TV koloba makambo na yo ndenge to mona kuna ba pesa ba $20 pour ba finga ka belle vie ferme $20 est-ce que yo pour ka belle va pesa ko $20 te ke finga yo kei pour ka belle va cheko na casting te yo komi koloba ma ba belle vie o yaki mutu ya yasa o bato ya belle vie bazalaka te vous comprenez et pour ça yaki mutu na nga o bato ya nga bazalaka o monongo normal neti biso déjà monene ezalaka ki na kute na bela boy cousin ndeni niko obike boy cousin ndeni niko obika na liste na wana ça va ko finga na hôtel c'est déjà important moto peut déjà conseil au finga raté oui que soko ngi to beta liso to beta liso lo mingi filmer to booster filmer na biso alors ba filmer na été en général parce que abi que tu fais partie il y a bateau baotindika film yo lingi su abi apeso su place no yo lingi sa su abi parce que so lo bano déjà bon en face faut que lo bango na TV ba belé ba mbeka on le roi moi ba diplôme d'état mère bois qui dédicace tout ça kasi ne bato profiter moko ba bois kete oyo ko tenga la communauté wana luka sko neni na ya ko ta famille bota ma mo pe neni ko tlete po biso to misala bato finga on appelle ça ma position pourquoi ba bois ki était yubo monete ke tendresse na ndenge mabete tant ba boire ki ba tuki pe ba tuki ba boire ki était ou réclamation na kolongwa ba na koloba mabe oh attends finalement libanga ngo pe théâtre libanga théâtre mais ça peut moi aussi en cas comme ça moi audio petit quand même sous ba bengi boy te na lobby ça existe non te na lobby na lobby moni belle belle ça rabat théâtre ça rabat cinéma na ba cinéma ça pas si pour libang na Nigeria pe mo dédication pas lungo pe bon Nigeria tala bon Nigeria ko parole ba film américain mais il faut comparer na ba américain azo ke nango na ba ligne wana
babwakaka na bango bato nalobi tosola mabe na biso ka po tomonaka monene na motu te biso aza ndeko na yo. C'est ça le mal chez nous. Belle vie. Pour na bengani ibutu. Nabi pour na bengani ibutu. Et kasi walongola yo bakolongo mso za ndengola bo ka bo bengo suste. Ba bengani. Parce que so mona ki homo akomo bebisa ba film na ye. Ba role ya kolataka ba biloko la kotsaka ba biloko. Ezaka suste na ba américain ba kala moto so bana besoin koko bo chia koko. Mais n'est-ce pas mère on dirait yo qui peut me fort. On ande. Mais ce film nous tout le monde qui est bébé ça ba sa balongoli. Donc on va attendre ba bengo te sere ba to. Balongo ba to na le car. Et ba douzo wengeza ka bon. Tant ba mona ki et ça le linayo et simbate. Pour ce ton a besoin koko photo luka koko ya solo. Basati. Koko ya solo. Bazali. Mais na Congo boza ka na kaka. Te kasona ba maboke. Yo me mangaka boy la que ça. Et voilà ba maboke. C'est toi a besoin koko to luka koko solo. Bo be comme na grand-père, grand-mère. Bazalit. Donc tu t'as ça la wazali. Yo mami pendule lo so ba benge pas belle face tourner au chien rôle. Chien rôle si kaza. Mami penda komi koko. Ada sous jeune mamate. C'est une innovation mon mais ko bongo la mama Congo. Parce que mami pendu yo kato sola. Parce que mami pendu belle benge mama. Ngala benge mama yo benge mama biso to na bana déjà. Bana biso bo benge grand-mère. De toi ba grand-mère. Mona muto ngatali aspa mami pendu. Aw monaki. Ayo Camila. Film kebi. Vous comprenez? Ba monaki film kebi. Blue contre na ming ba Niger ba sala bongo hein. De biso siko bien na biso biso siko believe ayena makambo wana monike ba yibutu ba grand-père esimbate jeune azui chapeau a tiende tini na te ba biloko na longi ba makambo kala ayo zonga biso tolinga toke na Hollywood américain ya zolinga zo maboka bataking kulutu au moins de esimbate mais pese pe makambo te na lo mabite asa na bien soka linga ko tourner na ba bela production il faut alongola ba bikoti wala yo sala na longi na jeune ba tie na rôle ki bu jeunesse avant tourner ça la rôle ya ba jeune ya ba koko te pas ça jeune éviter ça dans le bamba mais ngapi na éviter ça le bamba bien na éviter ça dans le bamba bien. Merci Goulout de Gosse. En tout cas, le traumatisme na Belle Vie TV, je ne sais pas, un mot à dire par rapport à l'évolution. Par rapport à Penza, il y a cours, pression, il y a vie, et puis il y a force à film, on dirait Penza. Cette fois-ci, Belle Vie TV, il y a moins décadence un tout petit peu. Non, mais YouTube est à la bongo. Il y a tout sur la noce copéme. YouTube est à la bongo. YouTube est à la magité. Et ça, il y a Kitara. On a plein de Kitty, la chaîne monstre ça. À terre, on a américain, on a plein de Betara, 1 milliard de vues, mais on a plein de l'euro moroboé. Et que malé. YouTube, partout dans le monde, c'est que ça se passe comme ça. On comprend. Congé, congé, tout ça. Mais j'ai vite compris que dans YouTube, il y a mon qui ici dans le bateau, qui sarawala. Mais biso to sentir que malgré que qui tourne, mais sentir que famille bout d'abord la film. Toi, na biso na baisse, mais tu vas sentir que film a 90 000 quand même. Ah oui. C'est pas une messe à faire, en attendant YouTube à Kitty Bino. Yo ça 90 000 na vie, na film. Donc c'est que batu ba talango malgré que YouTube a tout ça là qui. Malgré l'audience, YouTube a Kitty si audience mais tu sens que film est Belle Vie. Et ça carana. Pour ce que ça tembe kota ba chaîne wana mususa minene os araba beta rapé ba 100 000 viango ko total. Au moins que ta ba 20 000 ba commande. Ko total. Ndenge YouTube a Kitty Bino audience ko total ba chaîne ngo. Au moins na que chaîne na beta rapina à côté vidéo na 15 heures de temps, on est 20 000 vies. Non, mais chaîne va comme ça qui est toi. Bazan et l'oroté. DPDG na maman. Bazan et l'oroté. Mais quand total, YouTube est quoi ça raté? Aujourd'hui téléphone no boy. Ndeti yangande na ngo boy na koti Nathalie. Déjà. Au monagi. Déjà. Au monagi so koti au sentir que ba vie na ba chaîne belé. Et ça na ngote ndenge za la radio. Et ça té
Voilà. Donc tina moko tu les makamane ça te pour biso ko félicitations à la famille Bota. Ils m'ont bimba partout bazar dans le monde pour bazo sala effort que filmer ça na ba 90 000. Parce qu'on est filmé dans ba 90 000 kota tota ba air nango au moins ki ba air nango ba hôtel la film bandeli tisou. Voilà, Kouloutou Gosse du Kambal, en tout cas, c'est pour moi un grand plaisir. Déjà pour toi, tu as encore retenu en ligne, peut-être un mouton à écouter une émission, Belle vie à cause de Nani, selon you, na Congo, na Tseka, na Arte, na Nité, dans l'ensemble, na Congo. Surtout que je belle vie, tout le que si comme yo ko tu na image ni. Te ko mané ko kene na makamona te. To su ki sara que belle vie na minute ninga za boyaza au capi il y a écriture il y a cinéma congolais c'est tout. To ke na biso na makamona. Il faut pas que au capi ezali symbole ya mboka. Oui. Na habité. On se rend un peu compte na memi au place on a pour relaxer OK. Aza l'animal oyoyo na mokili mombazala ra place mo. Et pas bimarate. Si on l'a na Congo, tu es presque une soirée couvre. Ah? Na même on pour comprendre, pour la bonne angago luka place sur une unité. Na la question ka kaza nyama moro boye oyoyo aza tellement cher non partout na mokili azalara na Congo. Donc ce que bimise na Congo ba minela ne ba luka koyiba ba yibi e ba kende ko tena moko na bango kufi do ba ko ko za na nyama. Yango bengi au capi les chrétiens. Voilà. Dans le Congo, dans le minute, tu as bête tabangoto. Film ni a belle vie quand dit marqué et ça là au plaisir ma casque le gars. Non mais écoutez belle vie. Bien que les lignes sont mais moi oh etika na moi et balana pe dans cette circonstance moi boya vie peut-être. C'est bon mon belle vie c'est chaque jour à Ipatarabiso. Chaque jour belle vie à Ipatarabiso. Au moins dans lelo à Télébiso film moko boye au moins bela ko se retrouver nango. Les ka gesi la l'air ocha na mususu au mimoni sur la carte. Dans chaque film par nos pays oyoyo je te dis écoute chapeau na rien te na ndenga mabete azola ki sabiso que c'est chaque jour qu'elle travaille c'est chaque jour que à se documentara parce que ba tout ba comprendre même na musique au monde ba musique musu ebetara au monde jibe pia na kutu mais abeteli o muka kala papa wemba na nzembo na sik. Vous comprenez parce que le camarade c'est très important le message on a la cola musango sous mais nzembo ya mususu mais moi ka moi parti et ça lui peut force il y a disque très bien vous comprenez parce que blo belle faire ça na ngwa ngwana azana ba blo mutwa to tala pe ya bato amoni kete koto en États-Unis ba kendeng na ngobo ngala ko kenda ngobo et batalaka ata o faut tala ça mutu ti bosko non bien msunga anga ba film ngai batala katina na lobie bato même ba komaka ba scénario to ba nzembo wala bazala rapeka toujours les locaux oyo et pousse à bango. Vous comprenez azui moi idée abaxina idée na mayele nzamba pesa et sali idée moko boy ne moi ko aye nango pe bimi. Vous comprenez aye nango pe bimi parce que makamuno sto sala awa na se perdre kuta yango. Biso to ka obaxa kaka implice donc ce muta wanga na ba makambo ni ngwana c'est que aye mambo sala. OK. Voilà, merci beaucoup Kouloutou Gosse. En tout cas, tu as suivi ces missions, mais justement, on a soulevé le moins. Pourquoi pas le lot famille Boté Amounito qui est le lot, on a mouni na 4 belle vie TV, déjà dans les 288 000 abonnés comme ça. Pourquoi pas moi spectacle moi pas dans le stade de Marseille. Quand mission ba ça là, est-ce que vous avez été sauter pendant que stade wana retournons dans spectacle moi Boté famille Boté justement moins de pression peut te chiter na biso. Est-ce que yo so mona Jackie Chan na ça le spectacle moi na ni na stade so mona Brice Lee a ça le spectacle a tia ku faire ça que spectacle moi ko quelqu'un au mona ka Steven Stallone to Arnold Schwarzenegger a ça le spectacle moi quelque part batama boke batba ke na ça ba spectacle Belver même option na cinéma malé petit to kota na Hollywood y Amérique a ça pour ça ba spectacle là. Merci de ceci, Nabiso. Merci. C'est la raison qui non. Merci beaucoup de cette bonne théorie. En tout cas, et ça va bien. Ouais, merci na président Jacques Naivry, merci na américain. Ah, merci. Merci pe na Yaya Moutagi na Simabili pour moi. Ils ont miqué bien. Voilà pour gosse li kambala kandi maboko peut-être ce que c'est la précision. Ce na bino roya na roya, ce na bino pesa. Na repesa ceux qui étaient au coach na poche aux na hote to comme na banna na bango respect na Moutagi vraiment la Simabilili
président Jacques Nevry, maman Nilumbala na Bruxelles, tantôt Clément Mayala aux États-Unis, Lolo Timbiki. Na États-Unis, maman Fanny Tamboula Keto na Paris, on a ce gosse de Kambala, là, qui va repasser, c'est grâce à Bénin Nzila. Lieutenant de l'infirmière chef maman Divine de Kambala, respect. Voilà, merci beaucoup, Kouloutou, gosse de Kambala. Merci à vous tous infiniment, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté toute votre attention, de bien pouvoir nous accompagner en intégralité de cette très belle mission qui a été l'œuvre de votre humble serviteur américain, Ngoma, la merveille de la presse congolaise. Et merci infiniment à celui qui m'accorde le souffle de vie, pardon, également la bonne santé, c'est Jésus-Christ Nazareth. En tout cas, un grand merci à Gemma Ibé, le gros bébé de la presse pour l'opportunité. Merci également aussi à Gden Mikebi derrière la caméra. Merci infiniment à Jonathan Omagran-Lyon. Merci beaucoup à l'assistance de mon vieux Bob Molema. Un grand merci aussi à toi, à Louange Kassi Donjazi depuis Canada. Un grand merci à toute la famille Moloka et surtout un grand merci à cet artiste musicien, Ati Amanzo MC Black depuis les États-Unis. En tout cas, un frère, un ami aussi que je vais saluer, c'est l'artiste musicien Jar Déplique, cet artiste musicien que j'aime beaucoup. En tout cas, c'est mon ami. Je vous aime énormément, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur ces deux chaînes. J'aime bien les télévisions également. Canal 1 avec Gosse du Kambala. Prenez soin de vous. Au revoir. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24h/24h s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.